Karine Mokonzi la baronne na bébé na biso ya métis. Karine Mokonzi ba passé week-end kitoko na bébé na biso balé ba crème, balé ba glace, balé ba gelado. Pe ba tamboli. En tout cas, Karine Mokonzi ba passé ba vrai moment na bébé na biso. Bon, na yebite bébé soki azali ya nani, mais j'espère na kanisa Fwazala mwana tango mususu ya tigre noir aboti na mwasi mususu na ex to mwana ya ndeko ya tigre noir to mwana ya ndeko ya Karine Mokonzi po ba information juste naza nango te. Mais na monike ba passé relation weekend moko kitoko Karine Mokonzi na mwana. Mwasi ata nano aboti te azalaka toujours na mour ya bana mobali pe ndenge moko. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bolandi bomoni Karine Mokonzi na mwana batamboli na mwana ba passé week-end pe Karine Mokonzi aza kosenga mwana pesa mama bizu pe mwana azali kopesa na kanisa bomoni Karine Mokonzi alakisi ndenge azalaka na bana. Bandeko bokanisa te makambo mususu ezalaka sambla. Mwasi soka boti te bokanisa te balingaka bana te. Bayebi balingaka bani. Mobali pe soki nano aboti te balingaka bana. Bien sûr ezape na batu oyo bayinaka bana me baza moke. Ezape na batu mususu balingaka bana me balingaka te bana bazala pene pene na bango. Me sikoyo Karine Mokonzi alakisi bolingone na mwana. Mwana pe azali kopesa ye bizu. Me mwana nanu amesani na Karine Mokonzi te. Soki Karine Mokonzi ayebi mwana. Soki Karine Mokonzi aza kozwa mwana. Me mwana aza kozwa Karine Mokonzi toujours étranger. Parce que mwana azali mutu oyo alandaka liboso ba sentiment oyo yozo sala pona ye. Soki a observe yo oza gentil na ye, yepe aza gentil na yo. Me mwana soki saka wana te, mwana akontinaka k'observe. Elingi koloba boye. Mwana akutani na Karine Mokonzi. Ba passé week-end. Mwana akei. Me mwana ndenga zawana abosani te. Ayebi teke na mutune akangi bazalaki na Karine Mokonzi. Ndenge azawana akei comme tel akoki kobosa na ke bazalaki na Karine Mokonzi. Akoki kokanisa sikoyo likambo mususu pamba te nanu amesani na Karine Mokonzi te. Me soka moni foto akoyeba sikoyo bana mike tangu bolingo ya solo Karine Mokonzi akopesa mwana soka za mwana tigre wana nde bakomesana. Me Karine Mokonzi lokola zana mwana asakani na mwana se amoni mwana asepeli na mwana pe ayebi ndenge bakokozala na mwana. Me mwana ye ndenga za wana ezananu nzela mulai pote amesana na Karine Mokonzi pote ayebake oyo nazalaki ne ezali Karine Mokonzi ou bien Karine Mokonzi te oyo biso toyebi po ye akoyebe Karine Mokonzi selon ye po mwana ayebaka mutu na mutu selon ye na kanisa bino boza na bana boyebaka pe bomonaka ngo mwana soka mesani na mutu me mutango aza ndekono to ndekono te soki azokende mwana azolela alingi akende te parce que mwana adirijaka ba sentiment na ye yemoko ba sentiment na ye akokontrolango yemoko yango mwana ndenga salaki na Karine Mokonzi alie ba crème ameli ba crème agouté ba crème mais sentiment oya ye akokontrolango yemoko mutu akokontrole
sentiment azate mutu akodomine sentiment pona ye azate ye moko nde mutu akosala yango me mwana lokola abangaki Karine Mokonzi te balie ba crème ba glace mwana apesi Karine Mokonzi ba bisou tango azolobake fe mama bisou mwana apesi en tout cas mwana amoni Karine Mokonzi azali mutu malamu na première pas na kanisa soki ba continuer nde résultat ekokende kitoko pona biso en tout cas to sepeli na acte wana surtout nga na observaki yango na observer tina mokola lelo nde na pesi conclusion ya mwa makambu nanga kote Karine Mokonzi sikoyo kote mwana kuna pe ekopesama selo mwana ye moko. En tout cas, Karine Mokonzi continue kopesa bolingo na bana. Pambate to zape na posa to mona Karine Mokonzi ndenge nini azalaka na bana. Bolingo nini Karine Mokonzi akokozala nango na bana. Olakisa biso bolingo ndenge bazalaka na ba kamaradi. Olakisi biso bolingo ndenge bazalaka na ba inkoni. Olakisi biso bolingo ndenge bapesaka batu makambo. Olakisi biso bolingo oyo ozalaka nango na mibali. Yango Karine Mokonzi bolingo na bana en tout cas ngai personnellement nanu na moni yango te na eko mona ngo mbala liboso nanu na bebe na biso ngai pe na place wana na kokende mbangu te lokola batu nyonso o balingako menga pe na kokende kaka neti bebe na biso aza kokende na kozala kaka observer parce que na minute oyo ngai yo na bebe na zande kote ya bebe likambu bebe kosala ngape na zakolanda ponga na observer pamba te nanu na mona yote na bana ozakolakisa bolingo mbala liboso yango yo na moni yo pe bokolia ba crème pe na moni olakisi bolingo pe na moni ozali vraiment na mwana surtout mwana nde mutalakisi ke andimio ozako bangisa ete azako monote na maseke pe mwana azako peso bisou tango ozako loba fe bisou a mama wana elakisi deja en lire moko ya kitoko likambu moko ya kitoko me ponanga naza toujours qu'observer ndenge mwana aza qu'observer tangu mwana akolangwa to bana mususu na komona yo na bango wana nde malembe na ko confirmer ndenge na confirma bolingo ya yo na batu oya yo bolingo ya yo na mibali oya yo kaka na makambo na komona pe oyo na koyoka pamba te oyebi nga nazali awa na lobaka kaka makambo oyo naza komona pe naza koyoka na kanisa turo yawa na sukisi awa botikala malamu bo continuer bisengo po ete oyo mokili vraiment ekozala susu elengi ata bokono wana ezali mais toujours to continuer koyoka bilengi ya mokili oyo pamba te mokili eza ndengwana na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.